omoni Zigura nyonso oya ko salilo ezaki kala na ye na village le président Konzo a joué bien à ça la bien à la CBS yo no ça yo ça pour ça contrat wana ba refouler biso et puis ba séjour wana na ki kedi a osa ngote ngape na sa ngote puis mutu wana deuxième tour a bing samso et puis kwa mutema pourquoi vous ça ba makambo na sasoni to succès nyonso eza mamba jouer yo mte ba succès kindokeza batu bako bando seka yo pozo sexa bango batu bako bando seka yo po lati mabe yegile ndeni ni yo ina bien nzoka ande pasuki nde ba sekisi yo ba pesio mbote ali chuli mais eza impossible na ya manzaka abanga présence ya Zigura awa na mboka. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa ni Tazi. Yes, I. Namakusana la mbili susu nazolamba po balia bokesa ima bokwako emi ya bamongo angai mwana anzaka likambo na moto te elegansi nanga yakaye angai mwana. Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, très chers internautes. Je suis très ravi de vous retrouver encore dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, pourquoi pas dans vos maisons. Moi, votre simple fils de l'homme, le Benjamin de la presse avec Motayo Mofou pays. Je suis très ravi. Il y a beaucoup de sous pour le numéro à Sikalelo. Il y a temps fort. Je crois beaucoup de façon des bandits à temps fort. Netka film, netka vidéo, mais théâtre était ma boucle était réalité. Nafis Okungu na commune ya Matete cette fois-ci chez Gogan. Babengaki Gogan, bakile kumu mususu nini toluka on kalatia to bima to yokuta na epoto sola parce que mbutu jusque là moi ko bange zokota makasi na mamango etali théâtre surtout ya Zamba donc et puis si moi passe parce que babi le roi de la forêt on a évité to misaka komona parce que lionem dans mukolo bania mukolo Zamba a office lionem dans mukolo Zamba le roi de la forêt azalaki te Zamba tikalaki na ngobongo bat bande ko beta bandi ko beta to qui sont retour. Il y a les rois de la forêt à Ozongana Zamba. Est-ce qu'il y a un pakas à Kovan, Nambolo Kovan, Nande Pakas, Nembolo Nanpe? Attention, Nakata Bazamba, Joe Fils, l'éléphant Basimba, Bangota Tepalio. Voilà, nous sommes là avec notre invité. Lui s'appelle Gogan, Franck Manzaka, Topé Samboté, leader Boni. Ngolo. Boni santé. Non, on a ça bien. Dans l'aspect des eaux fonda normal, parce que moi, 45 000 et comme des quotas, à niveau, il y a Paris, Bruxelles, Bandimio. Est-ce que vous avez su? Moussala no sala inde sali ke poto États-Unis Bruxelles bandi magogan bon ngala zana est-ce que bazana bo ba kokonyongo elle chante moi comme on a yimbantseki bana ba Paris wana to ibana bondeni to mona na face à face te kala moussala vidéo kaka ba maman Marie-France Manzambi na pisi sumbote quand prête mère na ba Belgique wana ba masana nga Bob Youssouf na ba Paris wa dans patika musala ndi batala ki ba sepe na goga manzaka utine dalene ya mo afanda ni ka boya ibana peta na ndeko na pototi na kisasa pina na ochangaka bo soki bulote yo ngoyo cha caméra ne pas na ngaita ya ga vraiment boni na santé mouvement boni santé ya makamni surtout ariko moi passe na Congo surtout ko stabiliser groupe comment moi passe ba tout moins stabilité dans ma carte dans groupe Gogan combien des années dans le mouvement là. Force tranquille bandit depuis 2006 ya. 2006 style lo. Ça doit être calculé 18 ans. On a un des leaders pendant Force tranquille les là. 18 ans. 18 ans. Le leadership. Le leadership. Oh mais nga na yebe bande ko moko boye ba betenika moi 5 ans mo boye et ya leadership asala fete munene. Gogan 18 ans ko sa fete te mbongo ya ti obende. Ou bien ka charisme yi Gogan. Est-ce que Batunia so ba fête anniversaire te baba Pyrénées. Te baba baba ngani dépense à fête.
Molam so bangine dépense te boyinde batu bayeba âge na yo yeba. Yo bombi âge. Gogan a bombi âge. Le voilà le bibo 18 ans, et combien de personnes va dire ah mais na ba ko melo pe directement parce que katika pesa la télévision dans cette chaîne mo bunda katika pesa. Ça veut dire vous s'abonner toujours. Voilà, au Bolanda Gogan. Gogan et le même super plus important premier ni Gogan l'idée parce que de totali maramango ndenge banda ndenge komi lelo na ndezo kendele et puis biso mo robanga parce que poto banga te sengete mo robanga te biso nangai te biso nyuso biso robanga ngadi ka mono na ebite il faut y bango parce que yo za yeb sanga siko so na yoki mona no sanga na bini les rois de le forage a été na kata zam surtout na kata zam wa wera kotima mba théâtre te wera wasile kama defa za kata mais la kambo evela ngana ça fait comédien zalit voilà ba comédien zalit azala ka ba gaide bon yo bien non non mona comédien mi bengi les rois de la forêt. Bon, il y a fait ce coup. Omoni Gogan na benda ngai. Omoni Gogan na beninga. Non. Bon, Gogan to bandi. Yonde yebisanga ikazalaka ko. Yana ko beninga na yeti. OK. To bandi li solo. Voilà, tant fort et bandi. Abonnez-vous. Lorsque vous abonnez au raté. Moi Gogan na beninga. Les rois de le frère Baptiste comédien Zali. Oyebi été. Mon pas au père Baptiste comédien Zali. Oyebi été. Bon. Babiso ba tant to alo babogi akula na quartier TV zalaka te pamba. Yo yebisanga ngai ndina reconnaître ngo toté. Voilà, merci. Merci. Et si vous allez, les gars, mon pas où il y a artistes et comédiens, bah que Gogan aébioté. Parce qu'il faut se manifester que il y a des grands mon pas où artistes et comédiens. Fiston ça c'est ma fille, donc patron. Elle est lettre. Voilà patron. Parce qu'il n'est mon pas. C'est artiste et comédien. Bah bien mon pas. On a bien patron. Comment mon pas non yoga. Et tant qu'on il y a ça mon pas où il y a artistes et comédiens. Ah oui, ils m'ont sentir que mon pause, on va boire. Yo non s'entendait jusque là. Voilà, la die Zobé, la die Zobé, les rois de la forêt, les rois des rires, il y a bâti des comédiens de la forêt, phénomène de Zobé. Il y a des rires, Siko. Il y a des rois de la forêt. Ah roi, ah roi, on a roi. On a sexe donc Gogan donc coup de chapeau Gogan donc on est roi direct. C'est bon. Est-ce que vous dites que Zamba ma groupe est bien bobeta Zamba? Oui. Na tout non ya Gogan. Obanda arna Zamba tout obimamba la moko artiste et comédien cinématographique obandi no sala Zamba. Non, bon. Na banda kusala théâtre nyoswa sala Zamba nini mais na bima pinandi na Zamba. Pour batala na TV batali manzaka ngo. Bon moi reconnaissance des arabiens, moi reconnaissance des arabiens. So zongi pendo ndo bima na Zamba. Zonga siko mo mke. Moi na Zamba epa ya na mis les faits. Ah OK. Na mis les faits. Que son âme repose en paix PDG Wabé Laurent. Elle est là et tout. On a mis les faits kaka. À part mis le fait, on a les gars qui l'histoire du fait, on a tout ça. Après, on a un président Tilé. Qu'est-ce qui fait que tant que vous avez l'idée, on le obéit à Kin, ou c'est pas nous vendre la Zamba parce que les gars bien formés la Zamba ou bien Kin des mots au bam. Comme vous avez un Gogan, on les a appelé ça Kin. Appelé ça Kin. 7 lettres du maître. Les a appelé ça Kin. Comme on a les lois, tu vas bien Gogan. Les Arabes n'ont pas ça qui. Bakonyungo elle chante moi na mbaka mwaka bana Paris ba imambo. Na beta pe ba ville, na beta ba Kwabunduku, na beta ba 7 lettres du maître, na beta ba carte mémoire. Et Simbati yango no zomi. C'est Simbati ngo bien Gogante. Oh, ngona yo kana nzila ba benga Gogane. Kasoki na nzila. Et pas ba mikete. Kasi oh, mbo ebite bana ba carte électeur ba mo ya ba passeport ba tout pour la visibilité. C'est tu es artiste. Surtout comédien aussi. Donc bana amike na négligeable bango to ba sala ka pe ba papa ba yeba biso de best sala ka pe Zamba konzo pa sala ka Zamba sikuyu tunito solelo mo manzaka sala ka Zamba konzo sala ka Zamba de best sala ka Zamba mais na bino to da mutu mo ka banda ka Zamba ba tout surtout tanyo na ndi ba sala na Zamba ti fallait autant en débattre ou basalaka Zamba. Basalaka ba pièce Zamba. Pour filmer arrière plan na ezana makasa vert, ils a retourné Zambati.
Zamba eza na énorme nango. Et na ba principe non. Na ba principe, na ba discipline, na ba costume nango. Oyo mukolo nanga banda yango atika. Mukolo banda yango na bité ozana pour se bénéficier na connaissance nanga na biso muta banda Zamba. Bo bonga sala a. Oyo tango système mukolo nanga banda kango, mukolo nanga banda est-ce que yebi? On est bien on do solati. Oyebi. Ya on est to solati. Banda ba Zamba. Banda pena moyo kina monde ne. Tona Congo, to un artiste international. Na na posa na zape international. To sola ya Congo. To sola manzaka. Merci. Aux artistes. Aux ana intelligence na capacité ya boulot na yo. Parce qu'on a yé na compte ya ba téléspectateurs. Ba comprendre. Vous comprenez? So pour que faut ba mingo to ko ben te licence na. O te mo intelligence na. O ndolo bi wana wa ko filmer na ba makasa ya Zamba ya 20. C'est pas dit que ça parce que so PC maïli. Ah, comment ça plus que yo? Mais on a un professeur. Est-ce que vous comprenez? Juste pour répondre à ma question. Pas pour faire base on va cailler na ba biki pour que ba zoara ni venir ba ko sel on bien. Non, ah bon ba na maïli était. Ya maïli Mama Kasika pesa Gogan. Te faut pas zoara maïli. Ah Hervé tout sur là. Kasi on de sol. Tout ça là ba égoïste était. Photo yi da rapper baninga ba zoara maïli. Ah non, on peut sa matière. Ah mboka ya drapeau. Et qui est liboso. On dit mo peut sa matière. Oh, mais pourquoi pas? Parce que papier na babiki rapidement sur voilà tant fort yango na l'autorisation ya Gogan ay besoin kaina bik na besoin pena matière bino ba boye bino rejouer Zamba te mais avant tout comment on place wana ali toujours ngana mo kesima toujours ya place wana ouais aux artistes oyo mokili ndimi jusque là félicitations merci parce que toujours mona partout biso na réseau betama tout le monde a qui va production mais par moi production peut le permis to ya pe wana pour to chiter na place wana pas de problème Gogan lelo manzaka bimi na Zamba zo cartonné de best na tsaka jano abimpe na Zamba ayena mwa biloko moko boye ya mwa kisika na kizamba to be mwa kisika na kizamba Gogan pe ana ba mai na mwa banango ya Zamba mais na nyoso tu wana na Congo ibike mutabanaka Zamba zali je ko yebi na yebi batu banda Zamba tangle so moko to batu basala Zamba avant manzaka sa Zamba na ba mille fêtes parce que mille fêtes on doit lutter déjà na ba époque wana pena batu belé avant manzaka ya sala carrière na ya Zamba bazikura bazalaka voilà ba ve kene voilà bazalaka bempiala betipo kuvela ntiala emame bafe bazalaka ba groupe évangélique babeta ba akame mais na nyoso tu wana zalaka na mtu moko oya vandaka non on a biso félicitations merci merci na connaissance c'est la réalité mais ce qu'on a bon surtout wana ezaka na moko oya vandaki tant fort tant mulai na Zamba Zigura voilà toujours masiko wana Zigura azongikin Zigura azongikin masolo pe kalate jiko zobanda oh parce que jour no kitoko président Zigura jiko question na biso ezaboy o batinda gi biso donc tu as retourné yo donc Karine Kibungu depuis Canada katika pesa TV boyebi ser na nga bien bon ya za ba kota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur katika pesa za wana aza pe na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin kuna mibi bazara te o ba jemo boete za la raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobi c'est de la part de Cynthia Kapachi Total qui sport en tout cas on retour ba prix pour la service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o de tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo za la décité voilà Gogan Kayi Kayo donc Bordi Mianda Kanyantou depuis Belgique Bissoul Boussa Gogan il y a Nenette Kapesa madame la gérante donc comme ça sur là de là d'abord tu as une autre question Gogan et puis sur pas cité moi bangate les Zigura première pièce
retour ya Zigura na Zamba. Gogan a pour résister na Zamba to ozonga kini rapide. On va benga sur Gogan. Bon. Ils ont passé pour nous répondre ça au contraire il y a esprit nangai. Voilà. Ils ont impossible na ya manzaka abanga présence ya Zigura awa na mboka. Wa mutu moba sala explore trop na mboka. Aye pe na mamba sika trop na mboka. Tala. Ya ngonde surtout dolanda. Tala et vinazo pekisa bino makambo yo. Théâtre il y a 1800 1900 ils ont différent na théâtre 2000 ans. Et puis théâtre en 2000 ans et côté ba débile 2022 2023 et puis na déceler. Et suna déceler. Au moni soki lelo na ba valeur que le pesa ba to valeur o ba sali honneur ya nzela o biso manzaka tozoleka faut topesa ba Zigora faut topesa ba kene nzange eza kene topesa ba groupe chrétien parce que ba fungola nzela o e funguli bato miso mais une époque na bango esi ba salaki bu lelo o soko bi Zigora ekini po ya kosala film mboka na yebi ke eza au salango parce que azalaka na esprit wana déjà akoya akorekite batu asa mais akokanisa ta mukolo mona mutu na ete aya kocha mettre Gogan mal à l'aise parce que ezali kambo temps que ezali kambo ta bien sûr na vitesse ouais bisco ni ezali ngo bien sûr ezali kambo temps na di vitesse parce que lelo ndezo ko jema mbebele mais aisko obi ke elo na sepela na Zigora moi mayele wana ya mboka surtout na otali basage obi ke sika lelo ba groupe belé to azamba bazo pota na otali bato ya mayele mais lelo oto mona Zigora misa mutamaele mongo tilo azo cartonner ayepe na kine zo frapper papa nangai place ozokoma wana date de naissance na ye ya carrière azo mérité ba œuvre oyo zoloba nangai parce que Zigora abandi course nanga nzela moroti soki lela bimisi sudiata maniata manzaka bimisa ba lumière kalebas africain obi manzaka bimisa ba lumière soki sudiata manzaka bimisa lumière papa nangai yo tipo te boye na Zigora nzela moroti yo tozaki na yo awa est-ce ngana boyi question yango na soloba est-ce ngana boyi question yo toza attends cha Jofisi témoin yo tozaki no awa soki sudiata aza na vitesse koleka bana o manzaka bimisi eza likambo ya temps OK eza likambo ya vitesse ya ngonga c'est ça Zigora aza mbiaka sudiata aza mbiaka ya bana mayeli nanga bato mayeli nga na bimisi na yeko bimisa bango après Zigora tanga bimisi ba Sudiata. OK. Ce qui Sudiata lelo, aujourd'hui chance à comprendre que Sudiata est international. Et ça po, et ça na batu ba pied qui Sudiata confiance. OK. Le mal est quoi? Aujourd'hui, tout le monde a commis que focaliser l'esprit na bango, ba moyen na bango, na bateau si basala kombo. Or bateau basala kombo wana, bateau mbongo liboso bandimaka risque. Ya ko tambongo na bango na bateau bayebani na pototi. OK. Donc ayebi oh nani jouera pas Zigora. Zigora petit na biso wana OK c'est bon. Oh mais petit jouera tout peut ça et puis azipe caché à jouer. Poto yokié et sepeli na yo. Mais aujourd'hui ça bon moti. Les lobes akoma ko courir kaka derrière bateau aussi basala kombo. Batala ya sika bazo pesa ko chance. C'est pour cela dans un monde en bon. Tout le monde a place de Obunda. Yo le loyer tchanga caméra. Au lega na YouTube. Poto mikili Europe partout, Amérique tout barotalat. Ce qui muto le bino. Na mekape jeune. To na film nanga na c'est plus qui jeune wana sami. Azala. Ba ko découvrir pe ba lumière, ba magisha, ba dibali, ba konono, ba ko découvrir ici manzaka ngo bien. Parce que na loba wanga za orgueillete. Poto non ba nan ba lienga bien ti. Et puis, si on a un ça, c'est qu'on a 90% au convaincre le poteau. OK. Donc, qualité, on a ce commis na poteau. Il y a des gens qui vont valider. C'est ça. Mais si on a un et bien le commis, il faut la péder.
Yes. So biso ba auto ba PDG à force tranquille. Tout ça ba PDT. Wa PDT, wa PDG. PDG. Ngaso na ba ni su na ba CG. Ba on ba tira ba PD. Ba okina. Ba msuso face à lesbienne. Ba msuso faut circuit. Il faut ozala mwana ya. Il faut okendo fanda na commune ya. On se reprend. Mais si c'est comme ça, toi isolé Tchangwa Mobimba, et comme on aura province, et comme province, mon le roi d'Équateur, le roi de Bwende, et comme on aura village, bon, inutile, on a capi, na kata capitaine. Mais si autant que yoso lingo beng samuto, so lingo yeba aouti wapi. Ils sont nombreux, les gars, na banzonzi, na baba na Tchango. Yes. Na yeko défendre Tchango parce que na za artiste à Tchango. Na za artiste, il y a drapeau, il y a Congo. Mais par rapport à biloko na santara ba master na biso belé, azo reconnaître que Garo c'est un bosseur. Ngai na bon, na cité ba komote mais nga na tekili ba tebele ba film. To bala ba combo, ya je pas nana takaza, azula msu 2000, 3000, 4000. Nga na yebi moko na watangelo combo. Aye pa manzaka. Atanga kombe na komu na compte na ngate. Na compte na ngate na compte na moko. Yo pesi ba. Nga na yebi ça. Il faut pas problème. Tu es content à comboter. Bible le voit passer à gauche et droite c'est batté. Ça veut dire à ça il peut succès. Moment on a film on a bien cinéma manzaka té. Pour anini manzaka peut-être afin na monga fula exemple. Tiens ya ka awa et zoatan et le gana pese mbongo ebe ebele. Bon. Ba to rata opportunité ebele à cause il y a keto et puis na bateau bazolingo tia ba moyen na bango pour na bisoté. C'est ça. Na auto comme film ezole kawa ndamu film nanga na lo bango clair na lo na télévision film nanga ya na chaîne mon côté à YouTube à cause de film nanga alekisi yango asenga deuxième film été na bisio ya solo Dieu m'entend parler bon to look ngane na ma be na lobi na yo même bon na repé sa film nanga na lancé message on appelle ça film en moko gratuit. Ya katika pesa, ya katika pesa. Mais le mot sur l'extrait premier épisode. Des épisodes tu comme on a 3 au balanga manzaka té en dehors film yo c'est un sous film même sous. Ah bina ni ma boss na ngam vraiment ta défi. Ah wa ça obligation na utu té. Katika pesa na si ko yima mgoga na lobite omeka. To meka ona Jofis na Congo na drapeau papa bo pesa nyama otanga nyama na komona ye. Na Congo sikoyo c'est Gogan. Voilà na Congo sikoyo Gogan, je crois l'artiste a eu le temps de s'exprimer donc après si monsieur Maele moi ba patsa na to liko ba limbande ko ba dans so linga émission yango nga batiki bina temps artiste bina bimisi bina savoir na ye vous avez compris que il a ce qu'on appelle la connaissance l'intelligence sa tête fonctionne comme l'électricité qui coule si vite dans un câble. On continue l'émission na biso. Tokomi na quelques minutes à Kochité, je crois que vous réponse par rapport à arriver à Zigura. Donc na kin oyo et sali nango force tranquille et l'autre. Les contrats coûtent européens sont sous moi poids parce que albi azaye moko azanga adversaire. Donc président Zigura ndongo zonga bongi ba kotika kin yo zaye moko beta ko kei mais retour na au bunda souté parce que mo pas en calcul force tranquille. Ah te va kaza na ngote mayo kuta ngoti. Alors, il y a ça film, il y a super les gars, on a poté, il y a ce film, abeta, Gogan Zali. Voilà, merci. Nous comptons notre émission. Il y a matériel naie pour la chaîne ne peut pas makambo. Si vous look il y a comme akoma ngulugambongo, asala ba film bien makamna gitoko. Ya mamu. Yo so yanelo wana ba vakuma kin. Boyo lu monde. De ba façon bon ba lukina mo tala mta uti poto. Aye apa tourner film. Et bien na ba matériel ani. Eh, akeno o bangani matériel. Ah, mais je comprends de yote. On a le bango yoso le bati. Oh, c'est là. Ça na basko lingala. OK. Yo la posa so. OK. Omoni Zigura. Nyoso oya ko salilo, ezaki kala na ye na village. Non, nazo lo bana yo clair, tu sais. On se comprend ngati pona nini. Mais qui sika pesate. Este na village to sala kaka ki kala. Una village no sala mamba sikandeni parce que deuxième logo boka na beninga ici bakuti moto sala o eza msu babiloko le kana ba 800 ebene kala oui eza kala to linga sko culture na biso to za nango toujours parce que to komo luka to vivre le roi américain mo boy non voilà merci boka na beninga to komba tinga na deuxième partie atinga deuxième partie ya émission na biso Gogan aux attentes fort
Donc tant fort les émissions moko boyo bande on a ça nous que comme ce qu'on attend ya makasi. Donc vous s'abonner vous sentir que des débuts en tout cas félicitations. Donc vous sentir que no Google venir zap na kata temps fort et aye pena na temps fort. Donc ta force tranquille écoutez na temps fort. Vous sentir des grands vibrer. Deuxième partie il y a émission na biso et ma biso na sou que ça vraiment spécial. Donc yango pe to linga plus ko yamba batumo ba spécial na émission déjà des spécial na katika pesa. Merci. Donc service traité à katika pesa niveau États-Unis. Katika pesa. Mamuni déjà Gogan donc Gogan a des spécial makasi. Mais avant to côté la deuxième partie où tu ngaka bandeko ba otala o libanda ola sabon ke ozapena ya solo artiste Gogan o ya betaka zamba na force tranquille. Na mo second. Nandeni quelque chose à imiter dans la que je micro yemba parce que les artistes il y a une chose là ça bon que ça peut gagner ya zamba artiste n'est ça va humoriste oté humoriste c'était ngabi humoriste là ça bon ça zamba na si awa na émission pour na loba c'est comme on a joué te to mona ka ne muke mo ba solo makambo yango moto ko mo bebisa ya mwana osala donc na bombeli bino ngeza surprise ça veut dire voilà akana katika pesa so nzamba salingolo boko découvrir vraiment artiste na bino voilà je crois bo sati monda moto côté deuxième partie na biso o esala ke no podo kaka lunga le bâton de Moïse depuis Texas donc à se retrouver à CP là Gogan Manzaka le loza PDG ou PDT moza PDG à force tranquille balimbisa nga na finga bango te on dit vérité on dit qui PD coach petit mama bal bango pe biso qui PD pe coach na mama bal donc ba entraîner ba komisi pe ba joueur avo sala il faut qu'on ma PD na ba sato sola vraiment Gogan obendi biso na rive moko to sepe na makasi et siko lobi ke zigu wandenga zongi so ba sala ki mboko sala kikala parce que bino na village pour ça la kikala na Kinshasa à part force tranquille un groupe mo pesa la chose Zamba et les gars en Amérique il y a président Jeannot de Best oui abeta ka kikala to abeta ka kisika non village junior so foka kikala so yena kisika iba ko beta da village te parce que yeto chero bon nga na yena biki rouge te pour traiter bateau conscience à moto so lo ba ki to zo bakaye na se ba zo bakaye ba ko matière so ni ba zo bakaye donc otanga kombo ya moto te na ko yebisa bato village auto betaka esengaka nini na nini eloka liboso esengaka costume bokoma costume ya moto oyo batali babiki moto nde alati bofazaka villageois oso abimi na tenio na cité et comme problème to na ville ya mibale eza façon de parler comment tu découvriras que lui c'est mbokati eloka liboso eza tonalité na ye tant ozomona déjà moto na tonalité na ye aza déjà quinois yeba déjà a comme une impossibilité ya kobeta vie village le roi mettre la bombe à prise je pense que oetikali faut pas sommer ba syllabis. Voilà, lui c'est Gogan, a fait sa matière, a fait ses leçons. Gogan, critique mboka na biso na toujours le rôle en Nigeria. Ils ont des motifs. Ouais. Parce que tant biso to sala ba film awa ya mboka ya Zamba to liwa to copier ba Nigeria. Toujours bongisa culture. Toujours boma et to boma qui déjà trop. Le conseil ni le repesa bato ba sabilo. Batika. Bon conseil ni na kopesa e papa atika parce que yo zana trois couleurs ya drapeau défendre culture ya mboka na yo ce n'est pas bien on retala ba film ba Nigeria pour ozora idée wana oya kuchaka awa non mais le coup la pekaka l'onction crée la différence tika bango basande basala pour que manzaka bato ba comprendre que manzaka nda sala ka boye yé pas ça la kaboye mais yé za la kabongo te parce que mukoto mona manzaka ba pesier bon manzaka tia jouer zamba bongo makamno te sama na zamba peut-être ba pesier no flat mo ya propreté wa ko jouer royauté mais biso ki on a betaka pe ville ce qui contrat public à Senginga na beti ville
basepeli te toi na zamba bo babeta kape zamba mais parler mo ya propre mutu comme ya propre oyo no zuba to bongo tu bende na sa relation te non so relation ba frère comme ngolo sala bo ba téléspectateur ba olanda yo bato balinga manzaka balingo zala ka ndo za wana ndio yo lobi yango a que ya solo authenticité parce que mukolo ko bima ndako soulebengo so mona ndako soulebengo et ba frère soulebengo azana maman la reine et puis ndako naye et puis frère maman la reine et puis gelo tout ba coffre fort et ba biloko azana na mboko mais ce qu'on a fait dans na bango boit so na ina beta ba palais royal ba marque wana te bato mi tukande ba ye batami tuko bazate mais bato tout natangilo na basala ba parking à la carte yalo vena nga excellent père so abina ndo tamla na bakara ngo mbala mo tout tanda ngo abenga ka ba l'église ba yena ngo na to salaire. Voilà deux questions yo chité Ah oui. na Gogan ezaka deux questions moi ya muke ya pete ngande bende le drapeau ya mboka na kitsango te ya solo ngana américain te na africain précisément congolais visa eye billet Gogan il faut que nous présenter couleur ya mboka na forme traditionnelle ya kibomboka na pays morobwe ya Gogan yango ba aussi les deux billets msusu et pas il y a les sommets kapesa a bi deux billets on faut luka deux personnes on va mettre kapesa mboka na motema bolingo to wa luka des artistes morobwe ya CBS ya bolingo ko kena ba on va mettre mboka on va sala kapé mboka ba jouer peu bien abeta na mboka te ba jouer bien mboka pas betaka ko uta pe mpa jouer bien to abeta te a jouer kapé bien na mboka pas jouer bien ami balé ya liboso faut-il que l'on attende à réfléchir parce que tu le matin moto na CBS so ba pesier a jouer mboka bien a ko jouer bien dans la décité o copier pas nanga wa pe na Gogan to benga fa sentir benga bata bien c'est ça o yemoko a jouer bien et liboso za kikedi. Merci président tout des chapeaux yemo pena pas isan tout tout tu on a tout briefing a jouer bien na mboka ka susu o jouera bien kaka na CBS ikela na CBS aza CBS ah CBS to avance na bo moni ba biloko bino boyaka na ba jo fils to kutana ide to wa me pour pas to so la bien to legi na tout na CBS na CBS zonga do ça ni wala ya zoro président babel to ki ya mibale bo na ko senga pena ba bengila ngai libaku babengela nga libaku parce que jeune wana natalaka aza na banzunzu na ye moni banzunzu wana eyezala mais tozo zwaka moto azwaka mboka bien te azwaka bien na banzunzu ne wana pena libaku donc so na tie pena wana na bato baotalo bakopa kokosa oh mais n'habité bango bakoma nga tonga nakoma bango te bakomi te mais bakopa non babaye batimina soki libaku so boyi libaku na benga jideka muyala te ya joa zamba na benga jideka te ya joa zamba oh sala bien eza pour sala ngai oh na sala pour sala yo te elle lo molo bien que pour beta film pour te fois benga il faut zaka clan on comprend que bato ya tanga ya clan bata clan te oh non to ebi tout ça est-ce que on a déjà libaku je vais pas la tonga je le problème na ngeza ke nini nazane muto mabe pour investigation alors moi c'est journaliste wa fana na terre donc ngapa na jouer sa balabala so pona yo na ko channel yo proposer ngana boya te so na boya na seka joa mabe jo fils yo proposer ngana za pena wana en tout cas na zongi pena na kititi na bana mikie en tout cas na pesi bana nyonso tout il y a 12 ans ba félicitations parce que botalaka théâtre il y a Gogan Mantaka na misu mibale et des botela ba pesa za na misu mibale jusque là na mboka na biso bana na biso kando zonga na na kala penda papa kizugwa matengele yanga ba tumi bale na CBS les l'autre monde na chose de spectacle ya makasi ba ton ba sama bien na CBS o ba osala ba jouer bien na ba da CBS zela non longo na raina yutanga na tokina félicitations man basé belé basé belé mais tanga na oyo ni mutanga naza motinda mia ba bébé ya liboso Gogan force tranquille félicitations parce que jusque là au nalobaka ke otiki moi libulu moko na numérique na canal numérique moi vie de tikali parce que les lots références les a insultés
Merci. Oui, sous la CBS. Oui, Kobunda. Kogan. Naotala ote mais naotala bana de basine. Bon, ngape natala bon kasima. Iyo tala bon ngani naotala yolo ndo bisa. Naotala bana. Naotala. Ana ba mo mako beto mabanga me na kamino kwa moi. Voilà botina mina bino yeyo. Bazongi singa na film ndeko moko ba singa na kendo tala. Totali qu'on a Joe Fils de côté internet, tout ce qui est 2 minutes à Joe Fils. Pardon, limite bisou. Parce que c'est comme moi seconde. Parce que tout si ça. Na côté internet na mon spectacle wana. C'est lenga moi bien. Ndeko na wana sope bokena ye bendele mata. Mais là jouer bien. Ah jouer bien. Tanga c'est un problème té, si on a validé donc peut-être bah ça peut belé. Konzo. A jouer bien. Ana ba Tanga ye papa. Le président Konzo a joué bien. A ça la bien à la CBS. Ça veut dire yo no ça va. So bokena ye pe botombo la bendele mata. Yo ça pour ça content wana. Ba réfléchir et puis ba séjour wana na kikedi a osa ngote ngape na osa ngote puis mutu ana deuxième tour a bing senso et puis kwa mutema pourquoi vous osa ba makambo na sasoni to succès nyo so eza mamba jouer yo mte ba succès kindokeza batu ba ko bando seka yo pozo sexa bango batu ba ko bando seka yo po lati mabe yegile ndeni ni yo ina bien nzoka ande pasuki nde basekisi yo bapesi yo mbote ya licholi mais bendele ka mboka maki solo ya mabe pe yebanaka papa nde toza so solo mwa mabe bimia toyebi yango okapena solo eza mabe toyebi yango me moto awumela na kiti awa na comprendre ndeko wana asalaka mosala na ye oyo public na ye bapesa eko confiance mais na chambre ya bacontrat baruka bato bakesala cinéma bakesala mosala ya badefendre Congo yo mona Congo bokosakanila botika babiloko wana ko vraiment c'est qui ma grande parce que na mone maman na scène mais biloko nini wana pe na tayo na mone maman na scène to défendre drapeau oui na benga président tani wana aye pe na défendre pe asani osa nini voilà merci c'est notre émission vous avez compris qu'on est arrivé presque à la fin avec Franck Manzaka le président aspecteur ba alors si to betaka betaka écoute visa le passeport. Voilà, c'est lui, il s'appelle Franck Manzaka, le président des Forces Tranquilles. Donc, moi, il y a groupe pour ça la fierté. Na rythme traditionnel, il y a un beau cannabiso. En tout cas, félicitations sur Franck Manzaka parce que moi, nous sommes tous boum qui s'imagine parce que le départ, Zigura, Kene, mais grâce à Force Tranquille, tu es tout le monde, pièce à Gitoko, donc c'est là et voir même Banzembo, je sais pas, il y a Joe Fils, pardon, seconde, il y a quelque chose sur seconde. En tout cas, l'imitation a posé question au dé, il y a un problème na Junior Longonzo depuis Italie, pardon, bah bien, réalisation. Réalisateur utilise ba fond sonore. Parce que pourquoi Gogan a utilisé kaka nzembo ya yemoko. Autant la catholique na chorale la protestant to olinga po comme musicien moluka li dusute po et aussi promotion yemo baswa. Rapidement pour dossier. Nazonga pena nembogati so moni bayanzi place bolela ndeko na bango na giyanzi. Oza muyanzi. Na pese exemple. Na tuni soza muyanzi. Na muyanzi. Ah pese za bayanzi mbote muyanzi. Omona mongo pese azolela. Bo diamo ya yakao pelo ekokota kaka. Ça veut dire nazanga libanda culture te. Mais na lingaka pona sentir vacuum ma pièce nanga. Follow yembo mo bima ekota. Banzembo za significatif. Ah oui, belo election. Belo okomi oyemba batu po bapesa kola donc ko yango ko kende na système belo laxi secret caché. Ah ok belo na ko yemba kiti akitia zambazana na yo akitia ça veut dire l'espoir du demain yana ko mo tangite nze mo yemba boka ko mo mo bi anzi monina belo aisa kombo oyo papa tikela ki ba kombo na so tanga ngomingu vakumu za makasi otangi oyembe oyeblo lobi yango bokola bana voilà boko pa goka zamda kisi donc nzemo papa tikela ya mwana so abeta nzemo wana vakumu makasi te ba bokola bana wana nzemo papa tikela wana bila bilo opera utotika tika pe kalate. Voilà, merci, on est arrivé à la fin de notre émission. Voilà, fidèle. Voilà, fidèle téléspectateur. C'était non, ok, n'est-ce qu'on a fait ce passage. Voilà, on est arrivé à la fin. Lui, c'était l'artiste comédien.
Franco Manzaka Gogane, le patron du groupe cinématographique Force et Tranquille. C'est lui qui nous a réussi. Nadia Nabango, il y a répétition avec tout honneur, tout plaisir. Président Manzaka, tout Tikelio, moi, quelques minutes et secondes. Il y a dédicace. Merci à vous, Nzembo, Tobandé, Nango. L'état pour moi, je salue directement. Merci à toi. Le numéro 00 de Katika Pesa Télévision. Madame la patronne, la baronne, depuis les États-Unis d'Amérique, Katika Pesa, dans son lingui, Fetino Ezala Kitoko, Fetino et bon service traité, ya malamu ya Kitoko, et service traité, ya Kati Kapesa. Nenette Kapesa, merci à toi. Pourquoi pas au sommet Kapesa, les patrons. Mutasola, Dola, Mutasola, Diogo, Goganier, Aza, Ré. Donc, les choses, tout ça, ça l'a battu à bouer, tout valoriser, battu à bouer. Pour ça, là, moi, bien. Surtout Kazamba, Zamba, donc, Nazamba, on peut appeler Nini, Kakin, Kakin, on va faire mon bolingo, il m'a bien YouTube, tout bas. Donc, tout bas, c'est ça, on a Zamba, on a Zamba, Zamba, la bêtise solo, il y a moi, on a écouté un président de la République. So, il y a un Zambé. Donc, moi, il y a un sous. Et ça, là, bien. Merci Junior Longonzo. Junior Longonzo, merci à toi. Pour Doka Kalunga, depuis États-Unis d'Amérique, bateau de Moïse, la fondation P et Zalara. Je laisse le temps chez l'artiste à Pesa Mbote P à Succession Nandiembo. Merci à Yafis. Koko Nyongo Elishanto Mwaka Mwana Kimbanseke. Europe ici Nimayo. Merci Mingi na mon père que j'aime beaucoup. Le Loma Nyama Coco Ping Pong en direct qui à Paris. Merci na maman Ange Kambel na direct qui na Belgique. Merci na maman Marie-France Manzambi. Merci na Masananga Bob Youssouf. Moi na poto ya Tango marié Sikakwa. Merci mingi na lela bino trop. Ba on a boaki bino pété bolimbisanga aroyane lisusu. Merci mingi na cinéma Force Tranquille mobimba bana nyoso balinga ya Manzaka comité nanga toujours bloqué Kadena. Merci mingi na ba téléspectateurs nyoso oyo balandaka ya Manzaka vraiment. Et puis merci mingi na bato ba fongola yinzela pour na biso Manzaka toleka le président Zigura. Merci le président Kene ba groupe évangélique nalela bino trop bino bozayi miroir pena esengi bato basa boulot mais na sepeli na bino parce que bolexé pena nzela on kitoko tellement toujours nzembo sikoyo o mama auteur kopisa design oyo to préparango yango wana oyo na début na makusa sona emba ngo mingi misone na sasko boulot ela musa on lambati na makusa na zalamba Zakalamba no kibali yo Amai mwana na lela Eleka sima kukula nanga o Nalamba no kibali yo Amai mwana na lela Yango mwana o Efe nanga o Angai mwana ye Angai mwana Osala na bandade bo mwana ye Ogo kalisolo ye Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV, abonnez-vous pour ma cause à l'actualité, théâtre.